Si bon mona déjà makababo na kata mboko yo bo fongola mitema na biso nanga ina bino to fongola nini makambo ya malamu ezali koya sepeli ya trope na sepende ko sepela ndena zali awa na lingi tena na matata na lola pona na ndenge na mone geste o boye bana nde ba sepeli bazoli a peut très bien ba amela bazoli bazomela Zamboyo monene boye, Zamboyo monene boye, Kalinganga mokena koma monene, Zamboyo Zamboyo monene boye, Zamboyo monene boye, Zamboyo monene boye, Kalinganga mokena koma monene. The Mary Mamaka Foundation. Today, the team is going to the Buma village to give them a donation, some clothes and some chairs and some. We have everything here to give them, but I'm waiting for them. They are going with the Pastor Enoch, with the team. Everybody's there. They are going to the Buma village, but I'm waiting here. They will come back at I guess at 70 o'clock. Et le directeur m'a responsabilisé de conduire la délégation de Fondation Marie Makaya dans le village Buma Drapeau pour aller déposer ou distribuer des biens pour les enfants et les enfants qui se trouvent là-bas au Buma. C'est pour ça que nous sommes en train de se préparer dans la salle de la Fondation. Ici, nous sommes dans la salle de la Fondation. Nous sommes en train de prendre les véhicules pour aller. Nous croyons que notre DP nous aide pour que nous puissions bien arriver là où on est en train d'aller distribuer les cours. Zambalola, notre Fondation Marie Makaya Bata Maboko na yo. Na minute de la Kinshasa, ça pour un village Mokongo à Drapeau. Pour la compagnie de la avec le bandokoro à la construction. Il y a autre single les gars qui sont gadiso. Pour le ganabiso à Kokende qui nous recommande à tout comme à Kimia. Nous avons appelé à Kimia. Nous sanctifions journaliste Kalelo. À Kombo na Yesu Christo Ibongo. Amen. Zabona Zamboya monene, soki nazoyembi Zabona Zamboya monene, Zamboya monene boye, alinganga mokena koma monene, Zamboya monene boye, Zamboya monene boye, Zamboya monene boye. Koma monene Zamboyo kitoko boye Yesu nangaza kitoko boye Zambe noko kitoko boye aye Alinganga mapena koma kitoko Zamboyo monene boye Zamboyo monene boye Zamboyo monene boye, alinganga mokeno koma monene. Zamboyo nazana Zamboya monene boye, Zamboyo malamu boye, Zamboyo malamu boye, alinganga mapena koma malamu Zamboyo monene boye. Zamboyo monene boye,
kama na baninga nazalaka na bango mbolamu ya nzambe lelo ekomisinga mwenza monzinga zangoyo malamu boye zangoyo zangoyo monene boye zangoyo monene boye zangoyo monene boye alinganga mokelo koma monene mbolamu ya nzambe ekutanisinga na leve ya makaya mbolamu ya nzambe ekomisinga mpe lelo pase mbolamu ya nzambe te bato liboso na nga na kapa nyonso wana eza mbolamu ya nzambe nzambe oyo nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye alinganga mokeno koma monene tolongo nini likolo ya nzambe malamu boye biso oyo tozangaka bato ya kosunga na fami toloba nini likolo ya nzambe monene boye nzambe oyo monene boye nzambe oyo nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye alinganga mokelo koma monene mbolamu nzambe eleki ya baboti nanga mbolamu nzambe eleki ya bakonzi ya mboka nanga mbolamu nzambe eleki ya bana na bota kuteke mosika eleki ya mwasi na bala na mbongo mbwango nzambe oyo monene boye mbolamu ya nzambe nzambe oyo monene boye yanda ya kosta wazaka kusanga nzambe oyo monene boye yesu nanga aza kitoko boye nzambe noko kitoko boye aye alinganga mabe nakoma kitoko nzambe oyo nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye alinganga mokeno koma monene malamu boye nzambe oyo malamu boye alinganga mabena koma malamu nzambe oyo nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye alinganga mokeno koma monene nabokama na bandefa libota na ngai nabokama na baninga nazalaka na bango mbolamu ya nzambe lelo ekomisinga mwenza monzinga nzambe oyo malamu boye nzambe oyo nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye nzambe oyo monene boye alinganga mokelo koma monene mbolamu ya nzambe ekutanisinga na leve ya makaya mbolamu ya nzambe ekomisinga bana na bandi totambolaki bakomaki bino bapaya bazalaki na bino posa lelo baye awa nde tozotika nzela epa na bango nini oyo bayeli biso oyo bakoyebisa biso totiki nzela epa ya papa pasteur na likambo nyonso ndenge chef alobi bolandi bien bapaya bayeli bino awa boyebi bango te il faut base présenter mais liboso tobanda présentation tosengi papa pasteur to mama pasteur amena biso na le sambo pour tofongola nzela. Est-ce que boza malamu? Biso tolobaka alléluia. Amen. Est-ce que batongo mo bazali awa? Amen. Soki bazali tokoki kosambela kasi. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen.
nanga. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Makombe na nzambe lobi ete na circonstance nyonso bana kokumisa kombo na yo. Epai na yo hasard ezalaka te. Oyebaki deja uto salaka mokili na yo un certain le 8 août 2020 bandeko ya Buma bakokuta na bandeko ya Fondation Marie Mbambu Makaya. Yango nzambe totiki masolo na biso nyonso tokosala totio na première place. Likana kobatela bana nyonso baye awa ba papa na ba mama na bakonzi ya mboka oyo. Na biso bato uti mosika na cité kokota na kati na mboka oyo. Kino ekobi na biso to biso na kimia. Batela bandeko nyonso oyo balingi kosunga bandeko oyo baye na oyo sika na kombo na Yesu Kristo ibongo. Amen. Okay. Na kombo na ngai Pasteur Enoki Mbala. Nazali secrétaire na Fondation Marie Mbambu Makaya. Kombo na ngai Pasteur Enoch Mbala. Nazali secrétaire kati ya Fondation Marie Mbambu Makaya. Ba délégué ngai na équipe toye awa pototala bana na biso oyo bazana kati ya village ya Buma Drapeau. C'est ça? Na bazali Buma Drapeau na Kipolo. Yango ngana zana ngaya motinda me ya pamba. Na yenga moko te bokomona na loboko na ngai ya mwasi na zana mama na biso atema bokomona ye yenda za mama ya logistique. Komona ye mama Christine. Oyo aza na gauche na ngai ye nde aza financé na Kisasa auto na Afrique centrale. Kombo na ye mama la promesse Mbala. Bongo oyo aza na suka kuna ye nde azali conseiller na biso na kati ya Fondation Marie Mbambu Makaya. Kombo na ye Miguelo Makaya. Ndeko atelemi na sima na biso yaza na service à sécurité. Kombo na ye frère Hervé. Boye yepe na bandeko mususu wana tolakisi bino nukaka mandambo ekipe oyo tozali awa tolobi amen. Biti na biso toyeli awa eza nini? Tango toyaka awa un certain jour na nzela ya ndeko na biso benga biso ya otala bino awa tango toye nde tomonaki tango toyaka kovisite to téléphoné visionnaire ya Fondation Marie Mbambu Makaya. Tebisi keza na mabanda moko tomonaki na village ya Buma. Tolobi amen. Alobi est-ce que boko kende kotala bango? Tolobi problème ite. Puisque ezali Fondation Marie Mbambu Makaya, eza fondation oyo esalami pona kobokola ba orphelin, to na orphelina, pe kosunga bandeko mususu oyo baza na passe. Tolobi amen. Biso toza kaka bato oyo toza lokwa batindami soki tozi badoléance ya bato nde toyebisi bandeko oyo baleka kosunga biso na yango mwa muke tozalaki na yango tolobi toya totala bino eza mingi te eza muke eza mwa biscuit eza mwa bombo tolingaki toprofite na kati na moma oyo ya COVID-19 tangu toyaki awa toyaki ba papa na ba mama na bana balobi ke awa na village oyo maladi eza te to apena bosenga olata kashi nete. Est-ce que tozo ndangai bazali awa? Siko tangu tozongaki toyako sala réflexion. Maladi oyo ya COVID-19 eza na Kinshasa te mais eza na monde entier. Même ndeko asalisi biso bakashi ne bandeko baza na États-Unis. Bango kutu
na minute oyo lisusu malade yango eyesu makasi. E malade yango eyaka ndenge nini? Eyaka na bato ebele te. Mutu moko kaka nde mutu ayaka na malade yango nde bato surtout bazwi yango. Lokola chaque samedi dimanche bato baza koya ko visiter bino awa. Mutu okoya na malade oyo tokoyeba ye. Yango lokola mokonza mboka asalaki état d'urgence tozalaki na yango na mboka, lokola alongolaki yango misala nyonso tu ezozonga mala me batieli biso mibeko oyo esengeli na biso osala nini totosa. Ifo tozala na bakashi ne ntango ozotambola okoleta yango banda ntongo ti pokwa te mingi okoleta yango esika bato basali nini bazali po so okoleta yango banda ntongo ti pokwa eke banda kobenda opema lobi mpe mano okoma mukuse. Yango tolobaki toya kosensibilize mpe bino bato boza awa mosika na mwa mukie tozalaki na yango tosobaki bakashi ne. To comprendre yango tolingi tobana nano na service ya kokabula bakashi ne. Yesu nangaza kitoko boye Nzambe noko kitoko boye aye Alinganga mapena koma kitoko Nzambo yoe Nzambo yo monene boye Nzambo yo monene boye Nzambo yo monene boye Alinganga mapena koma monene. Ok. Siko to ngito episa bino biloko muke to ye nango. Eza symbole. Biso na bino Fondation Marie Mamo Makaya na bande kwa buma to komi libota moko. Est-ce que bolandi biso? Kasi lokola symbole. Pona bakonzi, ba chef coutumier, chef de village, ba chef de village ba biso to ya na. Symbole eza whisky. Voilà. On a besoin de café. Sikoyo pona bana na biso bana ndenge bavandi tosobelaki bango pe ba biscuit na ba jus na bango ndenge bavandi wana baomela mwa jus bazwa mwa biscuit eza mabe toza nano ba bilamba bakola bakabola bango nano ba biscuit na ba Zamoyo monene boye Zamoyo monene boye Alinganga monene koma monene Zamoyo malamu boye Zamoyo malamu boye Alinganga mapenda kama malamu Zamoyo monene boye Zamoyo monene boye Zamoyo monene boye Alinganga mokena koma monene Nabokama nabande palivota na ngai Nabokama nabaninga nazalaka na bango Mbolamu ya Nzambe leleko bisinga mwenza monzingia Zamoyo malamu boye Zamoyo Zamoyo monene boye Zamoyo monene boye Zamoyo monene boye nasepeli ya trope nasepeli kosepela ndenge nazali awa nalingi te nakuma tata na lola mpona na ndenge namoni geste oyo boye bana nde basepeli bazolia pe très bien bamela bazolia bazomela nzambe abakisela bamama na bapapa oyo nyonso oyo balakisi biso ke bazali bamama ya nini oyo
bango nyonso apakisela bango lisusu ebele mpona ke bayaka kotalaka biso na bana awa mpona ngai antuka mpo nasepeli makasi ezala mbala liboso te boyaka mpona kofongolaka mboka eza eseli makasi tosomisi merci mingi merci vraiment nzambe napeseka merci mpona koya na bino kozonga na bino ezala esengo makasi komona nga mitunu mulumbu luti naza chef du village awa na Kinkabi nayambi bapaya minene antuka bakonzi minene makambo nano esalama na mboka te alors lelo makambo ekosalama na mboka na ngai naza na esengo makasi mpe eumela boye mabondeli te mapamboli ya mingi vert okati riban na mokolo ya lelo na kati ya mboka na ngai naza na esengo makasi mbote makasi mpona bino bato boye kokuta biso awa nasepeli mpe makasi nde boye kokuta biso mbala nsima mpe bozongela biso botikaka biso boye te nasepeli makasi nde boye kosepela na bana na biso elongo etikala boye mikolo eboye mpe okontinue na yango sepeli makasi ndenge milulu eye awa c'est la première fois na drapeau Kinkabi tosepeli mpenza ekontinue eya ebele nzambe apambola nyonso amen. tosepeli makasi tolingi progrese kende mpenza liboso po mboka souffrance eza makasi tolingi progression souffrance ezoya makasi tolingi nde mboka eprogrese mboki mpe biso nzambe atia loboko mpenza apesa mayele makasi na bakonzi baza liboso po te mboka ekoavanse. Alléluia. Est-ce que bozoyoka biso yambo tobanda na opération mosusu balobi chef de village aza na mwa alingi aloba yango tosala prière ya clôture mpe biso toyesa bino kolobaka biso ya suka mpo tolobi fondation Marie Mambo Makaya na bana ya mbumba drapeau tokomi libota mo boye tobengi chef ya village nasepeli makasi mona ngai ezali boye na bana na batata na bamama eske si bomona deja makambo boye na kati ya mboka oyo bofongola mitema na biso na ngai na bino tofongola nini makambo ya malamu ezali koya botsanga mpe na mabondeli na bademarshe nyonso tozali kosala nzambe nde afongola banzela nyonso na suki bongo mpe botia papa paster na mabondeli kozonga na ye na sukisi na ngai bongo mona ngai suka eza nde bongo. Nzambe na lola mokeli ya likolo mpe na se tobengi présence na yo na kati esika oyo po ete yo lobi ete nyonso bino bokosala liboso bosenga présence na ngai. Seigneur toza na kondima ete bandeko na biso matambe na bango eniatami na kati ya mboko oyo nde epesemeli bango. Seigneur tosengi présence mpe ya molimo mosanto eyeba kokamba biso bisika bango bakotambola molimo mosanto eyeba kotambwisa baprogramme na biso po ete yo lobi ete sa molimo mosanto oyo nyonso tu tokosala ezali en vain. Bandaki na yo lokola alfa wosita na biso lokola omega mpe nini tokoloba ya koloba eza ebele kasi nyonso baprogramme na kabi yango na se ya loboko na yo na kombo eleki bakombo nyonso kombo ya Seigneur Jésus Christ amen. merci nzambe apambola yo tosali boye balobi bana baleka na mulongo mais bible elobi mama bakotela mibali ntango na charge za nzambe biso mpe tobosali bino te mpona bana mais bayebisi biso ke bamama bakotela mibali basali nini bazali awa biso mpe tokopesa oyo ya biso rapport na
responsable ya fondation doit avoir représentant on peut ça rapport et c'est quand on a qui to kuti mibali mazawana donc on peut la mibali ça me fait ça maman en charge zo quand ça me fait ça maman en charge il faut zambe asunga batata moko bana ngwana nde basunga ba mama wana pas za malamu pays mukolo nzamba kolinga to ya ozonga lisusu to kanisa bino mais moi mukie oyo eza lokola symbole bokotika kosomba ata sikre na ndenge na bino moko nde ndeko na biso ya finance azopesa bino bozonga lokola symbole biso mpe tokopesa rapport nde tokoya su na malasi oyokani soki oza likambo konakokoyesa biso biso mpe yokanisinaka biso mpe toza bapesi tozangi bato bakosunga biso bino ndenge miye agwa tundimi yango losunga biso ndenge nozosunga eleki bien na kombo na yesu mpe akamba biso tozonga na kimia te kokóma biso na ndako. naza na esengo makasi na souhaite kaka bandeko komite nyonso ya États-Unis napesi bango merci mpo na soutien na bango na biso oyo toza na Afrique awa eza village Buma eza na capitale ya Kinshasa mais village bandeko bazalaki na badifficulté makasi mais nakanisi malamu ke soki bota image oyo président na bandeko nyonso boza kuna na comité bokomona ke badeklare babike makambo oyo nano esalama te mbala liboso donc fondation Marie Mamo Makaya nde tokosala eloko mbala liboso ntango tokoya su mbala nsima tokosala susu mie donc topesi bino kaka merci nzambe vraiment apambola bino makasi afongola bino baporte oyo botina biso kosala mission tosali na kasi bomoni directeur te ngai nayaki korepresente directeur tosali kaka mosala oyo boutina biso kosala makasi na Yesu nangaza kitoko boye Nzambe noko kitoko boye aye Alinganga mapena koma kitoko Nzambo yo monene boye Nzambo yo monene boye Nzambo yo monene boye Alinganga